Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bien, bonjour, ça ne pas de l'heure. Vous allez bakou ya kolanda émission la Vino sur la Pembe, toujours dans Congo Winner Télévision avec votre humble serviteur Adi Dalumumba, autrement dit l'homme à la taille S. J'espère que vous mituna. Pourquoi Adi Lazomona Nate Bolimbisi? Parce que toujours moi, tant que vous koko ça élément te, vous avez vu moi kokoso, il y a technique n'engezalaka. Donc vraiment, on va abonner la petite à Congo Winner Télévision. To sengi bino Bolimbisi vraiment Bolimbisi biso et que ça la biso bien. Lelo toye pena vraiment tolobela beaucoup plus tokoti mingi na théâtre. Tozosola matanga ya Johnny Faye ndenga kufaki na ndenge ba artiste comédien balelaki tomonaki absence belé ya ba comédien ba OP baza na poto. En tout cas bamonani te na matanga wana pe tomoni absence ya tobenga eve tobenga na nyonso boye bango lelo na invité na ngai. Est-ce que la brune a commis veuve to azana kaka normal to moni basaisa bazate la brune ke komona pe corps ya mobali na ete papa ya bana na ye amoni yango te tozomona batu bele balobeli yango mutu na mutu azoya na ba version na ye ba artiste comédien pe baza ya kokabwana to moni ba misusu baza pour la brune ba misusu baza pour Johnny Faye. Est-ce que bakoki kozala susu na pose ya kokotela Johnny Faye parce que Johnny Faye déjà tiki na ede ya mokili azali susu vraiment na bisote? Est-ce que masolongo ekosimba to ekosimba te? Tomoni ba comédien basali désordre ba melimbongo. Il paraît que ba zimbongo oyo ba contribution ba commission cop na bango ba lié ba mbongo. Donc epesi moi passe tomoni pe mama ya Johnny ameki un peu ko déclarer place matanga bango bazali kuniza musika batu nyonso bazoya na ba contribution bazo suka kaka na ba siège mama ya Johnny azo bénéficier te na mbongo peut-être to lobaka ya mwana na ye en dehors ya musala mwana na ye asali to longola moyi mais musala mwana na ye asali mama na ye azo bénéficier na ngote to solango na invité na nga lelo l'homme saint oyo ayebaka makambo mingi ya théâtre. Avant on a présenté invité na nga botika na pesa mbote ke sala moi bien. Là je salue balobi mama Sarah Kabunze. Mama Sarah Kabunze la Cléopâtre balobi moi ça le kingolo na mwindu moi ça le kingolo na muselu. Donc merci na yo ozuli baku ya kolandanga na moment. Pourquoi pas à Mama Pépé de Paris, hein, je te salue aussi, sans oublier grand sœur propre balobi Ninel Okemba, je te salue. Pourquoi pas à Hervé, donc je te salue aussi. Donc ceux qui m'ont réel après à fond la ngai na invité na ngai balobi l'homme saint. L'homme c'est bonjour. Bonjour, c'est bien. Hervé Bossi t'appelle Sukawana. Songana toyoka na wate po 20 cm. Aluka bo sukakana bo bakisaka biloko ala te. C'est un homme de Dieu. Bo banga mutani na nzambe. Bo moni ba biloko 20 cm. La bo tanga kuma musuna bika 20 cm. Merci. Wana nde. Voilà. Bon. Ouais, ça va, Dieu fait grâce. Malgré toi on a stress, tout ça na mawa, mais nzamba ça na ngolu donc tout ça na biso bien. Ya solo wana. Santé kitoko. Et santé ça vraiment bien pour marambo eza vraiment kitoko te moi le qui trop na Congo en même temps batu kufa juste la moi passer donc mais nga pona nga liweza naturel. Oui, liweza naturel mais au kabona nde pesa asko passe. Moni mutu bosu bo message na ye bo meli na ye bo sekaka bo salaka ti siko na ko longola numéro ndeti ya Johnny na téléphone na ngati. Vous pouvez imaginer. Si siko na nango. Donc si siko oza nango poso bengi resonner mais la brinda oyambaki. Ko kabona pesa la rapase we soir mutu soki mutu akufi na kobanga nzambe te akufi désordre. Yango nde mutu sala rapase. Non, yebi koyeba nzambe to koyeba nzambe te biso to koyeba ngote. Mutu koyeba ngo za nzambe. Kodana mutu musa ko peso apparence ke ngala banga nzambe ngala za évangéliste ngala za boye na teyaka omoni pena afinga ka te bomone wa mosantu mais na kati na ye ki bonzambe za kana ngote. Après ça va bino apparence moko physique boy. Jour à rodaye c'est nzambe nem tazo ba mutu ayepa na ngate mutu ayepa na ngate. Soki biso to wa souci to wa souci po tolingi tozala na kato mona na kaboye to sto besani omoni et puis totala raba oyo tiki na sima toyebi souffrance ya parent kufa tika bana ndenge bana bakomaka et puis ça absolument ya passe kotala non bana ya Johnny
à part oyo atiki na poto misato mpona kini mpe azalaki na bana ozomona ekisa mpe azalaki na bana normalement atiki na bana combien nakoki kokonte te mpo azalaki na bana soki na kotala boye surtout bana baza na Kinshasa est-ce que baza na chance ya kokola malamu yango mpe question nazotuna oza artiste comédien po bozwa charge ya bana wana te ezalaka nango te bakoso te bakosa te nde balobaka na bango na tv te lokuta omoni bato tu baolela na tv na liwa jani oyo bakotu nde baolela wana swika bakundi jani muna moto azongi na charge na ye moto azongi na business na ye moto azongi na makambo na ye histoire mpe ya jani isili bakosa bino te soki tembe boyebisanga baartiste nini tosi tomoni bao bake kotala mwasi ya mundweri na bana mundweri baza te baartiste nini tosi tomoni bao basangani bake tala mwasi ya Dadi Kitambala mwasi ya Shiko Pululu baza wapi bolingo ezalaka soki tomonani boye soki moto azomonana te bolingo esilaka donc c'est ça. Merci bolingo ezalaka soki tozomonana seke bato nyonso bazoleka na baarti baolela wana eza lokuta non nalobi te kaka lokuta baolela mpo jani ebembeza nanu boye soki bakundi jani kolela wana ekosila muna moto azongela cope ne mpo eza normal eza loi ya nature mais sikoyo okozwa susi ya bato oyo jani atiki na ndimi nanga te moto akozwango na bato tu baokumikumisa wana moto akozwa susi ya bana jani moto akozwa susi ya ndako ya jani moto akozwa susi ya atala ata mao atikalaki na Kinshasa na bwana est-ce que mao wana azolesa mwana bien nana ngo ozwa na mao baboti bana moko baza mwana moko avant na to continuer na makambo ya jani ngo pe na la brin to kota nanu tozonga na mwa moke na akili kotala ba sortie médiatique yang Ndimos asalaki ye pa na ye eza façon ya kolela artiste babi artiste comédien balelaka ye na comédie na ba sortie belé mais kotala ke ya leli azoloba ke eloko ebomi jani yango oyo aolakisa na basi etant que artiste esali oyo ndenge nini komona bato nyonso bakofinga ye famille ya jani kofinga ye mais akoki te kosenga pardon lui etant que artiste nini okokoloba d'abord je me pose tant de questions na Ndimos na yute soki malade journal ngo tozaki nini vous savez que l'artiste vous pouvez faire des comédies ndenge tomoni Hans Luzolo que je salue azolela ve jani asali ne comédie dans le bino vieux gaou vieux simisé bango nde baza ba retenir bango po ba kozwa corps a jani ba memona Kinshasa azolela mais na comédie comprenez mais azolela te po achola monwe yo akufi quand tu dis que l'eau est bomi jani yango qui vous a dit que l'eau est bomi jani yango non bolingo na sexe zelo moko te bato ebele bebe ko différencier le kwana te bato ebele bakata suite tokanga mabasi te zose tokanga mabo mpona sexe suite tokanga mabasi mpona sexe mais banduma bazalaka te na nzela tant que banduma baexistaka seke tolandaka basi ya biso mpona sexe te tobalaka bango c'est l'amour eza bolingo nzambe azala apesa biso tozala nango mpa na bango okocomprendre ke olingaka mwasi to kaka bongo so bandi okalkile loni nalingelake okobela mpe liboma donc ça veut dire comédie nasalaki ezalaki mal placé ye fo mona yango normal nayobi mutu moko azotambola na kati ya fulu azobaluka awawa na kati ya fulu mutu ya liboma yo omona yango anormal non mais mutu ya liboma mpona azomona yango normal nafai nanga c'est comme ça te nabika ye fo mona yango normal po mutu okoyo elombe akosalelo abongo te vous croyez que mutu okoyo elombe akosala comédie abongo mutu okoya le meilleur comédien de tout le temps nga nabengaka ye Rock Bodo l'artiste na aya monene est-ce que akosala comédie buso babongo mais quand même asengi bolimbi est-ce que akoti alongola baimage wana batelefone ya bato ya banini ya bato tu as demandé de pardon est-ce que pardon na ye mpe ekoti na batelefone ya bato ndenge wana ekotaki l'homme c'est faux oui bango lelo internet eza sur internet akala te il y a aussi des gens au ba vivre na internet avandeli yango mpenza partitionner bachaîne ebele soka monika eloko mabe ye azwi mbala moko est-ce que ata longoli est-ce que na kati ya bato elongo soki nalobi bongo c'est par rapport à quoi tokontrolaka baagissement na biso na kati ya internet yango po yebaka mabe oyo okosala liboso ate kosenga pardon na nsima ekolongwa te lokola ekolongwa te
etikali bongo libela alors keba et alors bato babimisa mitaka na bango libanda bato basi bamipiblia babulumbu na bango libanda vous croyez ata baleki basengi biso ba pardon lelo babulumbu oyo ba telefone ba telongwe je pense pas bao ba parents yebanga un jour bana bino ba otala bulumbu na classe na ba collègue na bango donc rattraper na bana o nyonso bazoya na ba okovanda pena boye mwana na yo moninga na yo benga ye viens voir c'est ton papa non vous comprenez akobenga yo eza papa na yo oye kotala papa na yo boye papa na yo mutakala mais non pas na bakosala ndenge merci l'homme saint voilà. L'homme saint parce que nayebi oyo azali très intelligent plus que dictionnaire tolingi tokotela so tozonga na côté ya Mputoville tomoni dernier hommage ya ndeko na biso fai oyo lelo na poto balelie lolenge esengelaki balela ye mais tomoni absence ya bacomédien mosusu ndeti saisa azalaki te. Est-ce que dans poto point d'interrogation? Ouais, c'est ça, dans la poto parce que tout le monde qui a ça la sortie médiatique et bien. Ah ça on est dans poto. Ah ouais, dans la poto. Ah. Bon, c'est tout à fait normal que ça c'est azalaté. Pourquoi? Parce qu'il y a un comédien. Et ça c'est un comédien, c'est ex-comédien. Ba comédien de bazaki, ça c'est le roi zani comédien té. Alors ex-comédien, on a zaki té. Vous condamné té, pourquoi vous condamnez votre papa? Ça c'est un comédien. Té ex par rapport à. Azali sous comédien té? C'est ça tout na wa. Azo sala ba publicité, azo benga ba sala ba mo ba. Mais publicité, ba mannequin ba sala ba publicité, c'est ba mannequin ba comédien. Ah ça il a bien film maintenant limité, faut boyango. Ah film ça li 100 ans. Ata tout monde la sala suba ni wana té. Ça ça non bien. Oui, parce que na olinga na yeba secret pourquoi ba comédien ba boyi azala kuna. Na olinga na yeba. Ngana zo ka mo tangu yo zo loba ki ba comédien ba boyi sai c'est un Congolais. Matanga eza ya ba comédien. Bon, il faut tout dans la question, ndenge nini ba mission ba na poto to moni ba ngote pour ba Congolais. Mais tout le monde a dit si je me trompe pas déjà tant mission mora y en a représenté déjà ba mission. Mais si ko ba comédien tout ba mo côté ba zé belé, c'est que ba représenter ba comédien tout ça qui té. Si ko ça c'est un comédien té azala té et ko lobela biso eloko nini. Absence à l'abri. Obi? Absence à l'abri. Mais l'abri naza marié si mobile na peki sebo sande. Marié. Maza mobile. Donc c'est. Ouais. Absence à l'abri d'accord. Pour mon accord il y a papa ya bana na ye. Merci. Merci au début papa ya bana na ye. Au début teke mobile. Le début papa bana na est-ce qu'on a pour répondre. Voilà. C'est tout à fait normal l'abri na mon accord ya papa ya bana na ye. Parce que biso ba oyo mibali tuzaka na zuwa tati na ba wey. Peut-être mobali na sele lié zuwa. Oui, mon monde bon mais fort. Na sali nini na lobi mabe. Et puis là na maloba na lobi peut-être. Na peso kaka to sa ka jemo bonga na yo. Kana makambo yo to lobi. Ngana ko sala jemo. Ozana madame na yo. Tu par exemple madame na buta na jomo obo mais yo poni ma ko so bana wana Voilà. Parce que papa ya mwana wana kufi ondima ki madame na yo na mwana o abota na mbali mususu tango ndimi papa ya mwana wana kufi est-ce que yo okoboya mwasi na yo akene matanga ya papa mwana eto permettre Et dépendre na mutema mutu ndo kangami na kangami te ne répondre oui ou non. Ça dépend ya mutema ya mutu na zuwa ya mutu neti nga ala na zuwa makasi na ko ndima dupe na kuboya na ngana na pourquoi obi pourquoi boya pour monter ça kufina na ebiso ke na problème zuwa biso ba imeto zaka na zuwa tati de bembe mutu ke matanga mayo salele ngo zuwa c'est que na mono ndema matanga okende po kutana na famille mobali na yo po ba yambo bo solo la o sey ngo zuwa. C'est tout à fait normal. Et puis les deux, ceux qui battent la brina mona et bembe, ya Gianni, c'est par rapport, il y a comportement, il y a la brine envers Gianni, tant que Gianni a dit d'abord. J'ai suivi 2 minutes.
que je salue. 2 minutes à l'obéi est très capital. À l'obéi boye. Mutu nyonso na poto. Comédie nyonso a benga la brine. Aïbisa la brine, s'il te plaît, maman. Donc cela veut dire tous les comédiens dans une poto à senga la brine pardon. Et ça t'a vu un avis au document. Et le Bomi Jani, moi je peux dire, et c'est le logo, Yandi Mosa Yembagite, Yango yo te. Et le Bomi Jani, oh, c'est l'amour. Jani aimait vraiment la brine dans mon thème Mobimba. Et puis 2, c'est le problème, il y a Nani, trop de bruit, ils sont professionnels. Atali ba 2 minutes, atali ba no tout ba na simanaye. Ba oya Kishasa, bazo zonga, iya ko 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 tala bana ni na Kishasa te. Jani sali 15 ans, donc presque toqué 16 ans. Na poto. Non, 15 ans, depuis 2008 si je ne me trompe pas. Jani do kende poto nga na zala ti Edi Kilombo. Papa Edi que je salue. To vana na kinkole ngai Edi Kilombo ba Bob aussi bande que je salue. Edi azo isa bango no bo pesa ba passeport tout. Biso tout ozali na cop wana. Tu sais comprendre? Cop wana biso tout ozala ngo na 2008 tant papa Edi Bel. Azo luka amema bango na mikili. Edi akepo dan amemi apo Nani Jani amemi c'est qui encore le nom de quoi ça souci météo a comment ndeti moi liboma moboé toi mamba Jani comme manga place ah toi sur le mamba Jani merci météo n'est pas bouger mutu donc nda mema bango bakenda siko bokoma kuna na non ba okip ça fil l'idée na otike na tsike kanga kanguno bakomi kuna apo Firenze muto bo voyager nzela moko moi ça aider na ebité sur na moi si to asala ndenge nini azwa document yo zwaka te obotina bana mozwaka document te. Est-ce que ça là qu'il faut dire il y a la brine topé monsieur c'est un fondement et la faute à la brine j'ai là to sur la note bien to sur la pembe tu sais ma belle monsieur so biso to sala to yeba te mais la ndarabiso na si. Est-ce que tu veux avoir des documents à te la brine pas dans mon tema makasi est-ce que viens pas avoir dans moi secret moka bomba te o esengaki que lelo landaye pour ba document na zo yango peut-être zou à la brine zou à la brine et puis tant qu'on comme si mobile déjà zoba na yo au sentir que que na ronyo golé partout au moins zo na ba manda sur place mais la brine a le bien ngo bazala ki susté so ba banda ke zala ka ke ba solo la ki mwasi na mbali avanda ka wana ko ya ko bokola bana yi moko te ba bokola e bana bango mibale même mutu na muta sala la vie na toza ba bantu nous sommes des bantous mobali akova na basi mibale mais moi ça akova na mibale et comment moi oui et comment moi c'est depuis jeunesse histoire ya polygamie bani na jeunesse na bana Caïn aucun moyen de maman Nzambe et comme ça parce que il y a pour la kana nouveau ancien na wana biso la Bible on a mais ça l'a écrit par quelqu'un na wana lobi na yo na zongi si yo tango tuni comment ma wapi na wana biso c'est depuis la carte Bible depuis jeunesse so comme le jeunesse 5 au kitana 7 tu vas voir que c'est bana ya Caïn ya ngona moninga na soutenir la polygamie te na boya la polygamie parce que batu babanda polygamie za bana ya Caïn za ki fils ya libebi alors c'est que descendance yo so ya Caïn ezaki descendance ya malamu te na miso na Nzambe parce que on se descendance c'est penser que Nzambe te comment bilo boko bana kolanda ngo ya on a senga ba église primitive oyo mugo mususu to bana osaba émission oyo na lo ba bilo mususu ba kokamanga na senga ba église primitive boye bake bolandaka descendance ya Caïn. Alors le quoi la voie normale boye na biso batu boye comment la moment normal mobala ko na basi mibale mais aussi au monde moi c'est nini avant na 2 mibali na ndako
mibali to na zuwa mibali to na zuwa koleka basi. Là c'est vrai. Tozaka na zuwa koleka basi mais ya basi l'équipe ya basi mona na raté moi si zuwa na ye asala ka action bala moko. Yango na lobi na yo si na biso mibali to na zuwa koleka basi pourquoi? Obi ko na basi mibale osololi na oyo bavanda pe calme. Baswa na rapete. Comme preuve tout le monde va papa na baluba kala. Bazaki na basi 4 papa na ba Congo. Ndeko na nga vie ya kulanga na que je salue babota bango 54. Pe na bango bota bona basi suki 4. Exemple ko to ke musika et pas pasteur cash. Ah. Ba combien? Ba yo kana ba. Ba su 9, ba ko ba 10. Mais ba vanda esika moko ba liaka. Mais est-ce que okoko 500 mibali bongo esika moko? Obo msaba tuti. Eza eloko yo ebomisi Jani. Jani akufi po la brune a torturé qui moralement. Tant que la brune a olela ke ngana bomi Jani te. Ngai na sali Jani le côté. Abosa ni ke tant que torturer mutu moralement, ozo mema mutu na liwa. Yango memi Jani na liwa. Donc automatiquement si tu luka nani abomi Jani, to luka mutu musu te to kanga maman la brune. C'est tout. La brune. Est-ce que ça confirme que la brune a parce que bah dit corps et ya vendredi na ino. Quand le deux coma lelo na et comme lelo à 23h40 ceux qui bazou retard na Turquie parce que na aéro ba na Turquie déjà d'accord. Devos Musoba que je salue. Ada déjà d'accord na Turquie. Ceux qui bazou retard bazou ba retard à 1 heure du temps kaka. C'est que ba comme à minuit 40. Non, tout ça à 1 heure. Donc on a déjà corps et coma déjà et il y a un cinquantenaire va garder en haut pour bien mortuel sauf imprévu et ça le premier et puis ba okunda ndeko na biso Jani ngandu bega faille ngandu bega faille so te même le téléphone ngana komaka faille donc ba okunda ye le D la brune oya na yebi programme la brune te na yebi pe mamba la brune taza nani maman bane ya nani te na yebi mamba net. Merci, j'espère que tout le monde est sur conseil ni noko pesa na ba artiste comédien pe conseil ni noko pesa na famille ya na biso nani. D'abord na obanda na mibali nga eza conseil moko ya batutu et puis eza kote ya batu mala moko malgré to vandaka awa to lobaka makambo faire o intel mais to da batu to yebi nzambe makasi conseil gratuit na nga na opesa na mibali boyeba que basi na biso o to zwaka na bango na terre en souffrance to ba ko batela na bango c'est très important luka yo mobali ozala na raison yende mwasi abebisa otika ye parce que quand on parle de la divorce est autorisé la Bible va kosa biso te Bible est autorisé divorce malgré batela ngo condition mais quand même va autoriser yango nanu la première position va autoriser divorce donc quand tu vois que ngai na mutu do simba te otiki mais koya ko boya mutu te peut-être potaki na piaka olingaki mwasi tango komi na mbongo boye yebaka kolela ya moso ne okanga yo yebaka yango ata lobo kosenga pardon mais est-ce que y a dans la motema ya kofungola peut-être malobo ya lobaki diable satan le diable asakangaki yango ya feli misala ni na nzoto na yo ya yo to sengi pardon mais misala on a déjà ya satan et c'est l'attaque yo et mema yo donc to batela basi na biso puis de débasi vaut mieux oboya mobali ke onyokola mobali so o moni olingi mobali wana te tika ye kende sala vie na yo. Donc voilà. Merci, moi quelques dédicaces parce que tout comme dédicace c'est dans bateau tout baza awa gloria bongonda là je vois Hervé Bositapen babila na suka na 20 cm na baksekelo ko na te. Merci na bateau tout ba hôtel abiso. Merci na la surnaturelle maman Wika. Yende maman na ba. Voilà, allez bye bye. Merci, j'espère que vous allez qui nombreux pour l'anda émission na bisona bino. Donc yo comme to sepeli to pour sepeli na commentaire mayo et que ça la moi bien moi ba remarque en tout cas lelo to baki to lobela beaucoup plus kaka makambo ya Jani to suki wana lelo to baki to kota so makambo belete ngana l'homme center to yaka to yela rande sujet
toyaka kofinga te biso tolobelaka eloko oyo tokose base nango toyebi ke toza na maîtrise ya kolobela tosukaka wana oyo toyebi toza na maîtrise ya kolobela te tosukaka wana. Donc merci na yo kozwi libaku ya kolanda biso toujours na Congo Winner Télévision. Bo continuer ko s'abonner et ko sala biso bien, bo commenter pardon, bo liker et ko sala biso bien. Là je dis encore merci à maman Pépé de Paris, pourquoi pas à maman Sarah Kabound. Je salue aussi à mon amour que j'aime beaucoup, Balobi Lorraine Lumumba, je te salue, ba gros beaucoup na yo. Ce qui vous sepela na ba image pe ya qualité ya kitoko boto pe sa merci mingi na ye moko Hervé pour ta peine. Donc to suka kaka wana, donc c'est un homme de Dieu. Tout tika bibakisa bakisa et ça la bien te. Ngara bino to kuta une prochaine fois. Bye. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.